Sama Lukonde, président du Sénat, n'a pas tardé pour se prononcer devant les siens. Suivant. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG, barre 0478, barre 2025, l'auditeur général de la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, réceptionné le même jour, le réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. J'espère que Congolais nyonso sika azali cette nouvelle ezali esengo ezali likambo esengo pona biso ba Congolais, à moins que ozala Rwandais. La RDC est en train de s'écrire une nouvelle page de son histoire. Qui aurait imaginé que le tout-puissant Joseph Kabila, lelo na Sénat bakoloba likambo na ye ke ba immunité seront levées. Likambo na tango na yango. Nous ne sommes pas dans une république des intouchables. Ou soit nous ne sommes plus dans une république des intouchables. Personne est nul né au-dessus de la loi. Bisono sotozana se. Yamibeko. Tala ndeko. Na yebite soki bakosa biso ou bien bango moko pe bazalaka koyeba mibeko te. Bon, depuis longtemps au Congo, on nous a toujours dit que Panabiso, le sénateur à vie, couvert des immunités, bakoki kosimba ete bakoki kosambisa ete. Or ezala nango lokuta luvuno. Lelo oyo na tango ya fachi beton, makambo oyo bango c'est-à-dire ba vandela, ba bongisa système moko boye pour ba duper population. Ba koma constitution moko na mesure na bango, mais constitution moko pe elekela bango niveau. Ouvrage bino moko bosali bokoki ko interpréter yango te. Wana tomoni bozaki ba république ya bazoba ya batakwiti. Aujourd'hui vous êtes pris au piège. Nanya yebisa kabino que un sénateur ou un ancien président bakoki kolandela ete. Nanya yebisa kabino que un ministre en fonction ou un ancien premier ministre bakoki kolandela ete. Wana makambo o bosali la biso tapage, bosali la biso chantage. Aujourd'hui, les gens qui savent lire les droits, ba bimi ba tomboli mongongo ba lobi boye. Les immunités parlementaires d'un député ezalaka seulement na kati ya hémicycle. Boyebi que député Moussala na yenini koloba au nom du peuple, koloba en faveur du peuple et pour la République, pour défendre les intérêts de la République et de ce peuple. Mais ce qui est que député a bandi koganga makasi pour télémer la gouvernement en place, pour télémer la armée, pour télémer la institution mususu. Pour awelela o etali makambo a peuple bango bakoki ko exercer pouvoir mon côté likolo ya député pour ba kende ko écraser ba droit ya député baza pe na droit ya kokanga député wana te aussi longtemps il défend le peuple qui est son électeur. C'est dans ces cas-là seulement, c'est dans l'hémicycle où l'on peut parler des immunités parlementaires. Mais bango ba komisa ba immunité parlementaire vina bango mobimba. Ata za nanda kwa deuxième bureau na immunité parlementaire. Ata za quelque part immunité parlementaire. Ata za na distraction na ba loisir immunité parlementaire. Ba mi benga ba intouchable. Donc là ba l'accès biso que bango baza au-dessus de la loi. C'est pour cela ba kenda kokima ebele na l'Assemblée nationale, chers amis, pour ba se faire couvrir des immunités parlementaires. Oyo lelo to ekoyeba ke non. Na libanda ezana ezalité immunité azali lokola mutu nyonso soki abomi mutu bakosambisa ye soki ayibi mbongo leta bakosambisa bakokanga ye soki asali mabe songolo azali poursuivable azali judiciable. Mais par rapport à la défense de ce qui est la chose publique, à ce point-là, le député est couvert d'immunité. Je pense que ndekonanga fongola miso ezalaka na jemoko na piège moko na katiwana. Même mana ancien chef d'État Neti Joseph Kabila Azalaki ou a commis le sénateur à vie. Ba immunité na ezali bien sûr, mais azali judiciable. Azali poursuivable. Yango bomoni ba poursuivre ye. Procédure eza yangoyo, il faut le col aza sénateur, il faut le kana sénat. Ne bomoni sama le konde auti olobawa, ba sa la procédure normalement denge kindaka. Ba lever ba immunité, consensus moko ekozala un nombre de voix, ceux qui ezali réunis ba kwesi ba immunité Joseph Kabila et poursuite ya makamna ino so ebandi.
boye biango bien ba bien na ye nyonso ba sali ba sela yango evanda eza susu penza ya yete mais na le wana ekozonga ekomi ya mboka bakoki pe koteka yango pourquoi pas surtout likambo ya bateau ya Kabila Kabila akuta biso na ba bateau ebele akuta biso na ba bateau na biso ebele eza ko flotter sur le fleuve nyonso amela yango abimisela biso a bateau amani na ye mais il a fait ça dans tous les secteurs amela ba entreprise ya l'état ebimisela oya ye privé akanga ba magororo ba mpese ba mabata ba soso ba pango ba nyonso ya biso ba nyama na biso ba éléphant tout akama donc ça dit quoi il nous a volé ce qui nous est de droit chers amis à part ça Kabila nyokoli batou Kabila s'est tapé beaucoup de fortune ayaka na babota caoutchouc mais lelo Kabila comme un milliardaire pardon l'homme le plus riche d'Afrique pourquoi pas au niveau mondial batanga et parmi des milliardaires Baction de Keye Zongi. Pardon. Il a des entreprises et si ka oya tia bambongo et bela ba milliards. Famille wana ekufa pauvreté. Et kufa pauvreté. Mais vous vous êtes trompé d'adresse, hein, cher Rwandais, cher Kabila. Les biens mal acquis n'en profitent jamais. L'heure est au rendez-vous. Maintenant là, boye bake. Tant bazobo to la bino nyonso. To mona pe batumine ba koma otango na lipapa lobi. Yango bomoni au début tant Donald Trump a tiré sur le makambo RDC a bandaki nanu ko frapper des sanctions la famille ya Paul Kagame o naibisa ki binope dont James Kabarebe et Joseph Kabila dedans. Bozuna bango États-Unis ils na kokoso bakanga yango. Ya zo dondo na o en Afrique, ya Afrique pe yango wana. Biso na Congo so tokangi papa bozwe zo kitate ezo konda to sainde nini. Vraiment to komi na air ko photo comme histoire ya sika. Sans Kabila photo longola ena na kati na biso.